Je pense que Nalobi amène peu victoire. Victoire Nabiso Ezali incessamment au peuple congolais pour les battre bisika yo Ozali. Naliga amis téléspectateurs, on appelle ça merci amis téléspectateurs. Namotomoko ou Azali Bongo, ministre Nabiso ya ressources hydrauliques et électricité. Le jeune ministre intelligent, compétent, capable, qui maîtrise son secteur, il y a ressources hydrauliques et électricité. Nakosenga merci pourquoi? Parce que bapandi sango nyoso o balobi te sengeli biso to tombola mongongo na biso toloba non à agression rwandaise toloba non à la communauté internationale toloba non na Paul Kagame na nanga na o nyoso bazali kosala na est de la République to beti ba porte par-ci par-là amis téléspectateurs bato nyoso bazali sima ya nanga baboyi ko répondre biso bato nyoso bazali sima M23 baboyi ki balokota na biso ba mikala balingi ata ko ka biso soki mokete. Mais ici en image peuple congolais, je vais dire merci à ces messieurs que vous voyez en image. Il a dit bien que biso nyonso tozali concentré na likambo comment to kopesa kimia na est de la République de Moïse Mbouyi yebisa bapandisa ngo nyonso que mwana mboka te di ba mana ko ikotika action na binote. Voilà contribution ya moke ya bisope to ali ko pesa na bino pour accompagner activité monene au bozali ko sala. Et ici bana kombo ya bapandisa ngo nyonso école Congo démocratique, nous donnons nos sincères remerciements et félicitations à la ministre Nabiso Teddy Lwamba Moba o andimi vraiment ya ko pesa contribution pe soutien na e. Les communicateurs. Monsieur le ministre, nous vous disons merci et Boyende Tokopé ça, exemple à Malamu, que Boyende Tokotalisa, que bateau Bazali ko accompagner valablement, disons Tata Mokonzi wa Ekolo. Deuxièmement, mes téléspectateurs, il appelle ça merci, na Moussali Nanzambe. Ah, na Rosana casquette à Moussali Nanzambe. Oh, en demi semaine, nyoso au peuple congolais. Église na Ebongwama, na temple, ya Kolelaka, ya Kotangisa Kapinzoli. Pour le Cambo Italie, est qui met la République démocratique du Congo. Je cite, amis téléspectateurs, le pasteur Dieudonné Kamouleta. Et Bissous, on a ligné la paix, sa sincère félicitations, parce que tant que Yoki Kakambela Nabiso, il y a Bapandisango pour une grande activité, où nous allons organiser le dimanche, dans le stade des martyrs. To belelaki to bito ali na posa kania kate to ali na posa kaka ya large diffusion ya message na biso ba télévision nyonso dimanche bomona que ba pandi sango ekolo Congo démocratique balobi non na agression ya Rwanda balobi oui soutien total na FARDC et ba bengisi bilenge nyonso to yeko senga mutu miliote. Mais ici nous voulons dire un grand merci pour notre soutien ya pasteur Dieudonné Kamouleta. Voilà deux personnes que nous voulons. Lorsque quatrième pouvoir et qu'il faut commander, mais qu'il faut soutien à mes téléspectateurs. Et ici, nous citons le pasteur Kamouleta ou Alakissi, que je suis derrière les FARDC, je suis compatriote congolais, je suis derrière le Ouazalindo. J'ai dit non au Rwanda, j'ai dit non à la communauté internationale. Na maso bazali ko sa na école Congo démocratique. Au nom ya bapandi sango maso o bandimi de marche wana ba soutien to pesi mokwa ko so à mes téléspectateurs na papa na biso Dieudonné Kamouleta. Au bandi souki wana, je ne pense pas ezali na bateau bazali vraiment sima ba FARDC. Maman na biso la culture, art et patrimoine. Na ngina pesa merci na kombo ya bapandi sango maso à mes téléspectateurs. Cette dame a boy activité songolo pakala en moment actuel. Bon moi qui comment est-ce que to la kisaki na bino tozar et longo na FARDC. Les ali structure oyo slogan oyo to bino artiste bo mesana nango ba polo nango ezali ba short nango ezali ba vidéo nango ezali tozar et longo na FARDC. Elle m'a dit ceci Moïse Mbouyi. Peu importe les situations, peu importe les difficultés immenses, cette activité à Bapandisango, on ne peut pas manquer qu'on paie sa contribution à Bisso tant que patron y a tutelle, il y a ministère, il y a culture, art et patrimoine. Voilà maman, na combo à Bapandisango, nous sommes maman Noëlla, élevé, tu veux couper ça, moko pour ça, merci. Enveloppe pour le Tindaki, pour na Bapandisango, oh, to sangisa Bisso, tant que ne peut pas déposer à moi, amis téléspectateurs, le coup la contribution à Bisso, quand il y a maman Nabiso Yolande Lébé, et comment qui peuple congolais, et nous disons merci à maman Yolande Lébé. Nalingi la paix, ça merci les sous amis téléspectateurs. Azali Koutou député nationalité, Azali député provincial, maire élu à commune Yalé par peuple congolais. C'était dame tanga yoki tozali ko organiser. Mokolo kaka libosa yoka kibiso la dibiso na ba média a bengisi biso. Père Yambibiso officiellement na bureau na yami téléspectateurs pour la koyipsa na biso tende ko Moïse Mbouyi. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'activité na binona réussite totale et salima. Maman Dombertine Matanda. Maman honorable maire élu à commune Yalemba. Bapandi Sangola ba communicateur ba lobby. Mokwa Kosaye, merci pour votre accompagnement. Na Maï Matali activité à dimanche 13 au peuple congolais à Wana stade de martyrs. Na combo ba communicateur ba journaliste to pesi Mokwa Kosoa na maman Nabiso député provincial Nombertine Matanda. Je pense que Ezali bateau a manifesté bonne foi.
na bao ba manifester te ba M23 bazali na sima na bango to sengi na bino merci mais bao pe ba réagir na noté tant mususu ba téléphone na bango eza na charge tant mususu ba vidéo na biso ekomeli bango na te na ba téléphone mais to lobi merci maboko na biso etikali polele pona ba autorité nyonso pona ba compatriotes congolais nyonso ba koluka koya ko tia soutien ke ndeko mboyi to lingé les maoyo et les kati ata na ba TV5 monde to lingé les maoyo et que les ti ata na ba France 24 na bango ba ka la presse congolaise le journaliste et à le Congo démocratique balobi non na Paul Kagame et balobi oui soutien total na FARDC na bawazali na biso na lotika bila mito les spectateurs tolanda o ezali reportage signé Masolo ya Congo na mwana Congo Gimwa dia Vitaka bongo ministre na biso VPM na biso ya défense et puis to Rolanda le général Franck Tumba au Pazali quoi accompagner valablement vision chef de l'état na maison civile ya tata mokonzi ekolo maison militaire sur le Goloba yango mito les spectateurs bravo et sincères félicitations pour Rolanda ngo tout à l'heure et pour Rolanda comment est-ce que ba musulmans nyonso ya monde ba ikopé sa rapport na bango vous êtes là aussi ici ba moté na yo peut-être pour fortifier bande qu'on a biso ya Goma bande qu'on a biso ya Kinshasa pour bazania bande qu'on a bango na bakwa auto tangi. Bon, je dis seulement merci à l'équipe technique Papa Nida. Très bien. Les patrons des Masolo à Congo benga kaye bongo. Sérieux? Très bien. Pour le Masolo à Congo yewa. Ah, Papa Moïse on bata na sima bende. Papa Nida le réalisateur le plus frais na lo bango. Mutabo efasa la kaka. Papa Masolo à Congo eza Papa Moïse. Appelé, en tout cas, c'est que le message clé, Papa Moïse Autoloba, en tout cas, tout soutenir. Très bien. Et ça, quand même ma politicien, même biso, ma prophétesse, ma prophète, ma pasteur, même 55 ministères, hein, c'est ça, mais à 55, hein, si je ne me trompe pas. Très bien. En tout cas, Papa Moutamba, offre, nini, service yangoyo, parce que j'ai dit que yo lingaka mingi pour soutenir. Pour soutenir Moussala, le chef de l'État Pessayo, Makambetali, justice. Très bien. Non seulement ça, tu as fait au moulin aussi Makambetali, Makamba STP. Média P aux AKP, parce que nous toujours un monio na chaîne, moi au boya, j'ai dit ah non. Elohim m'a pas la papa ok musika. Très bien. Masola Congo pe chaîne ngoyo. Ata tourne yo pe egosala bien. Très bien. Nous sola ka pona lokumu ezongaka epa Elohim, pona kimia ka esala manini. Mais ça m'a quand pays nabiso Congo. Vous êtes tellement ébélé de soutenir un peu bata est nabiso. Nandela papa Masola Congo, Nandela papa Moïse Bouyi, Nandela nabiso ba prophétesse, ba prophète. Donc soutien nabiso de millions de part et d'autre. Biso soutien nabiso pe la prière et que ça la ka le coup maison aka pe le peu qui mezani ni ezonga na mboka nabiso. En tout cas, moi je pas vraiment beaucoup de gens à saluer hein. Juste mon mari Philippe Assila pour faire. Toujours. Allez, mon mari. L'homme de sa femme, très bien. On appelle Sionbote. Papa Philippe Basila, on appelle Sionbote. Ici, quand vous avez quoi pour la Nabi Sionbote, nos compatriotes congolais, vous allez connecter en direct à Masolo Congo Télévision. Vous allez comprendre que nous avons un partenariat, nous avons aussi la team Okolo. Yesu Christ, qui t'a ranassé à Mabele, on a à Mokil. Ce qui était Moïse, nous en forme. Maladie ou sans maladie, nous sommes là. Grippe ou sans grippe, nous sommes là. Et Kolo Yesu, Azali combattre la paix, qu'on peut s'abuser, Makasi Mingi. Bravo à la grande famille. De cette émission Masolo à Congo, bravo à la technicienne sur Masolo à Congo parce que voilà pour la sa détermination, il y a amour, il y a volonté, il y a professionnalisme. Matin, midi, soir, nous sommes présents pour analyser l'actualité de l'air. On se retrouve juste après ma reportage au Nandeko Divan, Tishwaka, Ouazali Moko, il y a Panzi Sangopé, Minen et Investigation en République démocratique du Congo. C'est parti, Régie. Mutambo, yambango, tu vois qu'il y a un makasi.